domaine nyonso satana tiki mutu te. Et quand bino pe ba pasteur bo influencer bana baba no kanga ba boti bandoki surtout so ba komi na suki ya pembe. Ndoki oyo aza mwana nzambe aokipe ndoki te. Ndoki aza na pouvoir likolo na été. Oui, oui, na cas social. Et vous allez remarquer que Eza d'abord démission et parents na dialogue ya bana na bango. Désobéissance et marakufa. Ban nebele bazo kufa na pona ozanga koyoka. Bonjour, bienvenue chers fidèles téléspectateurs de Présage HTTV Plaisir. Et ça va biso parce que tu es vu que nous bozali ebelé partout dans le monde dans ndenge bozalaka wana pona kolanda biso na ndenge bozalaka wana pona kosala biso confiance ndeti kaka tolobaka confiance oyo bopesaka na biso tokozala wana toujours pona koservir bino moda na biso ezalaka toujours pour s'abonner massivement na chaîne na bino Présage HTTV bokozala décité lelo na plateau na biso nazali na plaisir ya mingi ya koyamba pona bino mosali na nzambe René Esenge oyo azali pasteur ya église Sepeko Sango Malamu na yende tokomeka mpe kosolola par rapport ya ba sujet na biso ya mokolo lelo oyo ezali kufa epai ya babilenge na phénomène sextep. Mbote na yo pasteur René Esenge. Mbote mopanzi sango Jires Makola. OK. Merci beaucoup pasteur. Avant tokota na bozindo ya émission na biso ya mokolo lelo omeka mpe koyebisa biso santé na yo pe santé ya église Sepeko Sango Malamu. Oui, par la grâce de Dieu, nzamba zo pesa biso pema tuza malamu. Église ya nkolo zape malamu ezotambola par rapport ya direction divine ndenge moko motambusa zolinga. En tout cas nous sommes bien. OK, merci beaucoup. Tu remarques mingi na saison 16 ba campagne sala mingi yo sali comme manifestation terrain église. OK. Bon eza eloko oyo eza penza par rapport, ils ont lié na temps. Nous sommes comme la saison sèche. Très souvent, tout ça. Si on a comme un gangouin, est-ce que pourquoi vous savez la saison sèche? Nous avons touché à l'ité, mais nous surtout vous avez inspiré. Non. Nous surtout du coup par Nzambe pour vous ça la saison sèche. En réalité. Vraiment. En tout cas, il y a une question beaucoup pertinente. En tout cas, il y a beaucoup plus ça penza spiritualité. Il y a par rapport à temps. Pour nous les bébés ça vraiment activité moi mingi en réalité faut tous à la claire tout à la claire on nzamba lobité on nzamba lobité mais oui ça la pas activité pour temps en plein air na avril et cause appelle mboula tout qu'on peut me soit ça la fête hein ça les fêtes na mikolo mvula bien te ko bébé c'est la ngai activité mais les appels na activité musu nzamba roti na sala on en mvula Mikolo mvula pe mona pe betite ndeti biso dans 30 jours to clôturons da dimanche oyo le 7 na pourquoi to banda qui ont depuis les 4 donc to clôturer 30 jours na biso to la mise en jour. OK, merci beaucoup pasteur. To l'équipe directement par rapport à sujet na biso ya mokolo pasteur to sali constat à la normalité des choses et boninde bana bakunda baboti mais les autres ont remarqué baboti ne bakomi kokunda bana impression les animes par rapport ya question. OK. Merci beaucoup. Bana bakunda baboti parce que baboti basali vie bakomi na suka bana babeki na bango bango ne bakocha bango na se na mabele. Oui, normalement c'est bien mais eza eloko moko oyo liwa eza volonté nzambe. Eza volonté nzambe. Oui. Vous inspirez un peu moko. Liwa euta wapi non pasteur? OK, merci beaucoup. Liwa d'abord eza volonté nzambe mais origine na yango nzambe ndenga kelaki mutu na se na moi oyo akelaki ete po abomaye akelaki po mutu azala kaka mais okoya comprendre que non soko tangi na mukanda na Genèse chapitre 3 verset 19 on comprendre que non après avoir mutu asumuki a kotisi le sumu na kati ya Eden c'est par là
que nzamba bandi kopesa ba sanction na ba sanction wana pe nzamba ye koyebisa mutu que non outaki na mabele okozonga na mabele. C'est ça. OK, en réalité ta nzamba kelaki mutu liwa ezalaki te. Liwa e kokota par rapport à désobéissance ya bato o nzamba kelaki na kati ya Eden ete loko bosimba te bosimbi. Yango moni oui liwa za volonté nzambe par rapport ya ndenga lobaki. Ya ba jeune de qui? Oui, on zo loba. Omoni la jeune bazo kufa trop. OK. Est-ce que bino ba pasteur du toko condamné bino ba pasteur apparemment bino bozo sala susu musala na bino malamu penza te. Pour musala bino ezali kobeta sete pona kozongisa ba di mito ba chrétien bazonga na nzela vedi batamula avec piété batamula kubanga nzambe. Mais bino mingi bozo viser trop makambo ya se libala mituka mariage musala au moins appelle de konta mususu so azupe libala wana musala kimi pe église zo mo ati bino ba passer to kona ne bino bozo na base makambo. En tout cas tokolo ba boye momoni malgré to bili weza volonté nzambe mais on comprendre loko moko eza mutu ye mo pas ko occasionner liwa na ndenge ni zana baspe belé mususu donc mingi zana désobéissance yango moni bible zoloba na mukanda na Ephésiens 6 ba na premier verset na ko tanga ngona no pona ko mekempe ko pesa yo ka bible lo biboé Ephésiens 6 to ba na premier verset mando kita enfants obéissez à vos parents selon les seigneurs car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vois, désobéissance et marakufa. Ban nebele bazo kufa na pona ozanga koyoka. Batu musupe ba krese belé bazo kufa ba jeune be ba kufa pona kozanga koyoka maloba nzambe. Liwe kotaki na Eden pona kozanga koyoka kozanga kotosa recommandation nzambe. Na ozonga ka personne bi que non sengeli na ba batosa baboti. Et kaka bino pe ba pasteur bo influencer bana baba no kanga ba boti bandoki surtout so ba komi na suki ya pembe. OK, oh, ya batosa so ba boti ni kaka bino ne bozo tinda bango bakanga bango bandoki. Voilà, au moni yango moni ba enseignement mingi fo bana nzambe ba comprendre. Ndoki oya za mwana nzambe a occuper ndoki te. Ndoki aza na pouvoir liko na été parce que il y a za comme bien mwana nzambe avec autorité avec pouvoir. C'est-à-dire attendre ndoki aza wana ndoki ndaza na mal à l'aise mais mwana nzambe aza mal à l'aise. Vous comprenez? Yango moni bato belé bazo comprendre te koza na suka pembe za koza ndoki te. Au contraire, c'est pe la kuto koma na ba jeune de quoi na komi na koko na komi na yango mais lelo ba jeune ba koma na ngote. Ba koma na ngote. Oh, kokufa na suka pembe, kokufa na VS moko heureuse. Mais lelo yo soki biloko zokota bana mibali bazokufa mingi, eza pe na bisala sala. Bilanda landa. Ndeti. Bisala sala bilanda landa, ndeti lobi makambo ya se oyo bato bazote ya bato. En tout cas naza nanga contre bandeko balobaka biloko wana te mais na ba vérité ça que faut hotel sa mutu est essentiel na vie. Ça dit faut koyeba ete nzamba kelaki mutu na pa kokisa mission na kata vie na ye na se na moyi oyo. Mokomona bato belé na bilanda landa na bisala sala. Parent nanda kwa te yo makambo susu. Yo pe libanda kuna okesala makambu mususu okomona ba jeune lelo o ebele ba ko simba ba kisi soit disant que o po azana mbongo te po azabote na ko simba wana pe liwa pe sala kanini ilandi lo kwande ko na mso yemba liwa vanda ki na ye ah oui frère pitu mona liwa vanda ki na ye mais yo moko senini obengi ye likola bisala sala bato ebele or tikana biso mopandisango vérité mo to ko bosa na te mutu nyoso na sena moyi oyo azana ba mibu to dire nzamba tile na sena moyi oyo mais on peut comprendre que non mutu musu batila ki a ko que sous 120 ans tam sous 4 a ko que ça ba 90 ans mais on komona jeune garçon ko kufa tam sous na 30 ans 25 ans pour na bisala sala sikoyo reste ya vie wana par rapport à tant nzamba tila ki et que ne ko salemela na monde mususu mwana moneni na monde magique côté kende komi kotisa pe liwana bango mimingeza bango mo sibit. Or Bible zoloba nini contentez-vous de ce que vous avez. Likola bilulela o lokola ya bala kinga pena sala na kende pa mama moko ba sokola ngai ko sokola yo alongoli o nzamba. Mais oui, pourquoi pas papa? Tu vois matoyi mangongi na zuta. Matoyi mangongi yango moni. Bible zoloba moloni aloni liloba mususu mbuma mususu sema samalamu mais eke ko ya mususu na mabanga mususu ko na mabele mususu ko na banzube mais oyo ko bota mbuma za oyo ko na mabele ya malamu
bato bazali moto moto na motema or ezo boma bato za parce que bana foi te pa ya maloba ya nzambe otote ya bango. En réalité ce n'est pas que non bato libanda même na bato akati l'église a eu oteyi mettons comme libanda c'est makamsusu. C'est ça yango za ko occasionner ba mort précoce na ba vie ya ba jeune na vie ya ba bilenge belé. Siko actuellement église eko ko sala nini pour makambo et sila. Actuellement, l'église est comme ça là, peut continuer toujours comme ça là. Voilà pourquoi biso. Bon, cela dépend de bateau besoin ma message wana. Et vous allez comprendre que na kati ya makambo yo tantôt tiama lo banzam et lokola biso également. Nous parlons sur la mise en jour. Mise en jour ko actualiser makam. C'est-à-dire muta sumuki mais alinko zongela nzambete. Alingi avanda kaka na lisumu na ye. Oh, so uvanda kana lisumu na okufa kana lisumu na yo. Bato belele lelo tozo yebate. Oh, en réalité nzambe ninga kela biso boya, kela biso poto kufa kana na makambo to mona te, mais to ko sene mission na ye. Yango ko mona ye sozo sabaye ko na ye tant bo sambela. Bolo baka tata mokano no esala mapela moko na likolo. Awa na sepela moko na likolo. Na ba lingi volonté nzambe te. Ti to linga ya bato. Yango moni tango abi obéissez à vos parents selon les seigneurs, non selon les hommes. Selon le Seigneur. Parce que selon le Seigneur, c'est selon sa volonté. Okay. Donc c'est un peu ça. Il y a un moni kozanga koto sapé et occasionner liwe belé. Et bien c'est batu libanda. Pour na bon, il y a motu yezali kaka que ba na confiance à maloba nzambe ozote yama batika mabe babati la kimia oyebi osala ka musala na yo nzamba pesa o talent na domaine nyo so salaka. Parce que tino ngwana mukilo na lobaki yango nzamba tinda ki na mission. Okoza la mutu moko za journaliste ndeko na ngai brave nazo sepela mingi jires makola mais akota tambola kana ndenge nzamba o memayo. Mais influence abatu mabende zo ko sala ke no mona oti osala ka bien mais yaka kotoyo o moni to ko sala boy o mona mutakei balanda boy mutu na sibitima sanini akei. Oh, eza lokola satana na Eden. Ça dit quoi? Et loko nzamba tshena kati na eza mutuya. O mutu zo linga longola yo wana yango ndazo linga bebi sa vie na yo po a exposer yo na mabe. Yango ko mona diable ndeka comme naza au centre makambo nyoso mais biso to pese accepter ndenge bizoloba. OK, merci beaucoup Toboleka. Na sujet na biso ya mibale o ezali phénomène sexte pasteur. Ndeka un peu koyebisa biso lelo to komi ko mona nidité ya bato komi ko sambwa par rapport à les réseaux sociaux à vie dans les années. On peut comprendre que non eloko moko ezawana ezali que bato bazobosana. Kaka na ndenge tozoloba na makambo yo ya Eden, on peut comprendre que nzambe tango akelaki mutu akelaki na bilambate. Akelaki na bilambate. Mais ezana elamba moko zipaki mutu. Oyo tango azaki na mwasi na ye azoka esonité. Azipa mi pété, a bomba mi pété. Ezaki ke mwanzambe. Mais siko ezana mutu mungu boye, aye kaka na mate ya mi balé. Hein? Alors diable. OK. C'est l'ennemi. Ça dit, siko tango aye ko kosa bango ba kosi bilambe longo ba komi ko soni. Oh, nzambe tango kela mutu, ye mo kamona ke non soni oyo fona zipa yango. Nzamba abomaki nyama azipi bango. OK. Nzambe mutali boso alatisa mutu mais lelo oyo misala diable lokwa zaki posa mutu atikala kaka bongo amemengo tina siècle otoza tina siècle otoza yango moni bibezo beso na Romain ne vous conformez pas au siècle présent vraiment amemengo tina siècle oyo na minute oyo batu musu bazo mona ngo kimia kozala bongo même ne lateli yango zo mona ba osana ba biloko ya boyo ba koti nango même tina secteur ya biso ba sambeli. Parce que même les élus seront séduits. Non, c'est-à-dire quoi? Baza bato nzamba benga, mais loko la diable azaki na mission na poka makome ko kisama. Ba eli ebele baza séduit. Mais or, tant on sait loko wana, okosala ngo ya kobomba mate. Il faut monana, faut satana ba non na gagner ye. Yango zo mona. Et koti mutasali pe normal azo na téléphone na ye biloko ezaki no ekobomba mais mutazo linga exposer yango ça c'est la mission du diable. Voilà pourquoi ça misala ya nzoto biso na biso marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La personne qui prie, la personne qui croit en Jésus-Christ, ça dit azo bika non selon ma posa ya nzoto mais selon la posa molimo.
Voilà pourquoi Paul Azoloba, si je vis moi, ce n'est plus moi. Dans la Bible, ce n'est plus moi, mais maintenant c'est Christ qui vit en moi. Autrefois, avant ça, mais si koyo, selon Yesu, selon Moli Mwanzam. Yango romona, muto Moli Mwanzam, eza munene, eza ko contrôler vine mobimba. Avant ça, likambo, assemblée. Yango mona biloko abonta ba osala yango. Ah, na ndimi kuta tata bazwaka tata ensemble. Ok, merci beaucoup, pasteur. Tu peux comprendre, tu faire comprendre que le téléphone peut jouer rôle par rapport à ma surtout ça. Attitude nini mutawi kozanango par rapport au téléphone. Ok. Le téléphone, ce n'est pas mauvais. Bien que le monde est réel. Justement. Justement. Ok. Est-ce que la leçon morale nini oyo par rapport à l'attitude iwana mutawi kozanango à l'égard du téléphone? Oui, mon pandisango tozo lembanate, tozo lembate côté ya sango malamu oyo. Eza baka otokutana yango. Papa, pour monter aya ko samba na église, a uteli boso na famille. Tant toté bon. Oui, tant tozo et tant auti na famille aye awa. Soka raté awa, c'est que li felopo na eza express. Oui, mais comment on to ko lembate, comment on mutu azo ki église mais na téléphone, aza présent ou présente. Oui, ça c'est fait. Autant que non de ko esengela ka yako yoka maloba mais yako yoka te mais na téléphone mais tala ba publication cause na téléphone na mabete mais utilisation. Quelle est la façon dont tu utilises ton téléphone? Osa ko utiliser comment? Tu viens à l'église car même téléphone ils ont la Bible quand même téléphone peut ils appellent na makambo sous na katwa. Vraiment. Ils ont la Bible car téléphone peut ils ont nzembo koto ba ku mama yawe car appelle na téléphone peut na nzembo sous bazo yemba soki ba nzembo nini oyo ya bato bazo bina na bilamba bazanga bilamba. Ça dit yango monto ko lembate utilisation téléphone bien aimé même à ta Facebook lelo oyo to c'est la Facebook to c'est la WhatsApp to côté na YouTube domaine nyonso satana tiki mutute atiki mutute c'est-à-dire à côté na ba domaine nyonso okoka pe mutu pe nazo banga na yete azoloba na iposa kindumba na téléphone to sa kindumba na téléphone moi ça y est ko linga mibali na téléphone azo komela batu ba message. Oh non, bien aimé, répondez-vous. C'est ça le message non sabino. Téléphone auto sala yango za pona ko benga mutu, pona ko pesa sango malam, batuba, o ba état santé ya mutu, o benga mutu po oza musika moyo komezate, o s'excuser to lobi ke non naza ko ya mutu azela yo. Eza de bongo mais ezate poto sala makamabe ou soit ma partie intime côté boza kuna même ata ba femme tout ba marié. Ba utilisation ba téléphone au bossé là on peut mabe. Mais oui. Oh papa, tokoloba nini? Biso nalobi tant biso basala nzambe, ba obosela yango. Yango moni solobaki ba bitala na ilanga oyo tomoni milono lonaki ya mabepe sa nini ezobima. Je suis pas là pour condamner personne. Maintenant le baka malobo solobaki, yesolobaki nini? Tika ngokola ensemble, Yemo kole langatan roya a okata maintenant yebisa bien aimé yo oza éli de Dieu au salaki lokolo ko ki na ngambo na zongi la nzela nzambe. OK, merci beaucoup pasteur. Les fils Tibukete a comme kingai question mo ba ina sale fort pe na pour sentina kina pasteur René. To dévier peu par rapport à sujet na biso lelo to constater que non disparition ba fille vierge Jésus dit quoi? Bon. Premièrement, moi toujours na côté ya cas social. Oui, na cas social. Et vous allez remarquer que Eza d'abord démission et parents na dialogue ya bana na bango. Ça dit quoi? Moni na tango ya kala bato azali ko solola na bana ndenge makambo sengeli akoyebi so la vérité nyonso. Que notali eza boye mwana eza boye komekate mais lelo mama lokola ki mwana ne soni parce que tant on kende libanda kaka makambo to kolobaka te kama makambo to kolobaka ya motu ezali ete nzambe tant akela muta kilena bilamba misala wana ya misala satana yango komona tant on koti na kata makambo wana akolinga osala yango ya kobomba mate osala yango ya komonana yango to baki téléphone oyo dès que tu peux utiliser yango, tu utiliser on a ninga malam. Na ninga malam parce que ça occasionné ma bébélé.
au moins on monte à zo pesa temps belé na téléphone mais on comprend makambo lobi que non ba vierge ya virginité ya bana basi c'est-à-dire quoi ba parents ba monaki yango ebelé mais bazalaki ko ba sala yango na ko banga abanga ko bisa mona ni ba vérité comprendre abanga ko bisa mona ba vérité que moni mona soko sali boye au sali boye au kobebisa o ezali kimo sekana yo soko sali boye ba ke moto abali na kimo sekana ye azalaka moto yo et apesa ka famille le coup mais le coup la maman ko boya ko yebisa tango ko kuta na libanda maman aza prédicateur to prédicatrice à liboso na pona mwana wana apesi maté wana te mais akiko yo ko libanda pas mutami bale tango so ko na maboko ndumba moko bo ayebise ya l'église pe bino pesa rapé ba notion sexuelle wana to ba prédication eza liée na ma sexualité. Pourquoi pas quand on interdit la débauche on doit qu'on interdit ba prostitution wana ça dit faut muta vanda ndengo za wana to bisaka bango ke no oza na muto nzamba tindela yo mais lelo oyo bazate c'est ça les problèmes. Merci beaucoup pasteur mon ayo ya suka ezani ni par rapport ya sujet na biso. Et par rapport à sujet na biso o tozana yango conseil nga na kopesa biso ezana mokana na Romains 12 chapitre 1er na deuxième verset. Alors je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et deuxièmement, enfin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. En tout cas, bien aimé, nzamba pesa yo makasu wana otolobi yamba Yesu concerne mutu ezaka Yesu zalaka mokonza vina yo. Ok, merci beaucoup pasteur René pour la disponibilité na yo na ndenge ozalaki wana na biso tozo atteint kosola par rapport ya sujet na biso ya mokolo lelo tokomi presque na suka ya émission na biso ya mokolo lelo na pesi. Merci mingi na mwana moka le prince Mondende na Londres na pesi. Merci mingi na mwana mboka Espérant Mosengo exécutif na bosanité Julie Ngumba na pesi susu. Merci mingi na mwana mboka Belsil Mbaka Loriane Kai Merveille Lukiana na pesi susu. Merci mingi na mwana mboka Pasi Bambi Romain Bambi Florence Bambi Tantine Bambi na pesi susu. Merci mingi na mwana mboka Erasme Babuya na pesi susu. Merci mingi na notable Voudissa Saturné na pesi susu. Merci mingi na mwana mboka Tatu État de Droit na pesi susu. Merci mingi na mwana mboka Jamufuta Kongolo Jimmy Makola pe papi ancêtre nana bino tokutani mikolo mizali koya na bosanité isusu na. Merci epa ya cameraman na ngai Herman Katalay na pesi susu. Merci mingi na mo réalisateur Vinifax nana bino tokutani mikolo mizali koya tika te kimia ya Nzambe ezala na banda kuna bino. Merci beaucoup. Merci.